Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Trouve la fois parce que occultiste na ndoki sorcier bazaka mutumoko bazaka ba synonyme. Il faut éviter kovandaka pour vivre non occultiste kovandaka na ndoki place moko. Il faut éviter parce que bazaba batu na bisote bango bazaka muto batamulili biso batu ya lumière bazali wana pona ko bebisaka oyo nzamba apesi biso bango basi ba signali wa mais biso tozo la vie éternelle oyo tozana ngo tozo la Yesu. L'occultisme qui règne dans l'église d'aujourd'hui. La bande occultisme, ça m'a caché dans quatre églises. Surtout église de réveil. Occultisme, ça m'a caché dans l'ensemble de l'église. Mais vanille mingi l'église de réveil. La bande boyebi verset impie à côté de quatre églises. Impie à ça qu'on dirige l'église. Impie c'est 666 à côté de quatre églises. Donc, vous voyez, le modèle est à côté. Puis, il y a côté ici. Puis, tu as dit que biti ya sema na biso zani. Kola musabana nzambe. Kola nzambe ke, kola sabana na nzambe ke pasi yo tozomona. Souffrance yo tozomona na mboko na mokili yo ezali nzambe te. Parce que la plupart ya bato lelo bakoma okanisa ke nzambe asala ka sute, nzambe atika biso, nzambe ki para biso te totika borfele. Non. Bible il est le même hier, aujourd'hui. Pe libéla nzambe a changé te. Ce qui m'a changé mon pied, ezali nzambe te, ezali les satana, les sorciers. Ou va bien les dieux de ce monde. A changé ma kamundere. Biso to tiki maruba nzambe, to komi kolanda. Bato a mandaté, bo occultiste, ou ba komi comme mulili. Jango nazo pesa exemple. Lelo tozomona nzala ekoti mingi na kati ya mboka na kati ya mokili. Soki nzala ekoti za nzambe te, nzambe apesi ba nyama, apesi ba mbisa, apesi nyoso. Ba bitumba ba guerre. Banani bazo fabriquer ba arme wana. Ba lobby nini? Tozomona ba lobby mususu awa po ba interdit ba arme ba lingite banani. Banani bazo profiter ba guerre wana. Ce sont les occultistes. Tout le monde a kufa ko sakana te to ya mortalité na RDC l'équipe mingi passe o le ka matanga o songa matanga on dirait nzamba zo sala sute or que nzamba zali bato bazo kufa mingi c'est la sorcellerie et ça bo cultiste ndio bazo sisa bazo bon na bo hôpital ba docteur cultiste ba l'équipe mingi les docteurs ne font plus effort au big sabato o komona ka mutu ba memi o bo eli biso bembe acha kufa ki déjà acha kendaki. Mais effort ni musali. Na mona na mboka mikili mboka mapoto soki mutu azali kao ba lukaka musisa oyo ezoningana eza na mutu eza na sia makolo pi place oyo ezoningana ba ko réanimer ye azonga na bomwe mais pas na biso volonté zate bato bazo sila même na Éthiopie ba mboko eza ba guerre makasi mais bato basila ka ndengona c'est la sorcellerie c'est l'occultisme bazana besoin bato ba kufa ka po bango misala ngo amolile mataka. Ba épidémie, ba malade tozomona ba Ebola, ba malade ebele, neti sida. Sida zali œuvre ya occultiste. Ba zwi nyama, na mutu ba sangisi, ba bimisi microbe ba injecter na nzoto mutu. Lelo sida comme partout. Ba to comme kufa na sida, ba ba comme tika na ba orphelin, ce sont les occultistes. Ba to benga ya science wana ba occultiste. To yebite nini bazoluka. Nini bazoluka to yebite. Or que pema bazo pema na ngweza ya nzambe. Ba injustice à mon qui mingi ba lingolo ba vérité te sur le vérité ba étouffé yo ba vaccin tout zo mona wa ba sali ba fabrique ba tinde biso en Afrique ba vaccin ta ba zo tu ba yango mo ba africain moi ba za maye les athées mo to za suma kasite moi maladi muke ba kufi yo mo ni tina ba poti e bo mamutu fièvre bo mamutu ba non ba dérèglement climatique to zo mona ba saison aussi ma susté. Quand les gens qui 6e mois où il a gaboué, au commun malili,
il faut basomela mama liso asomela te moite ne langa muto ebi mbisi ko kufa akokota zandu ya zoli ya mbisi bato ne ko zelanga bo mbisi melelo za kasusu te elanga bo kota na zandu mbisi zate mali les autres ça susute donc makambo changer mukile baby nani a baby ici c'est le diable Satan c'est lui l'auteur de tout cela et puis azako sala biloko na banani par canal ya batu azako utiliser les sorciers les occultistes bit na ye zali na détruire biso bobi tango babwaka kayena na likolo kuna tanga kitina se bible bi mawami na mokili na mai ne bali parce que Satan a kitina kanda ayebi mikolo za kotanga Yesu azako ya alobi ba oyo nyoso bayamba Yesu ba oyo nyoso balinga Yesu ya kumoni sa ngopasi bobi RDC lingi lo sambo mingi lo sambo lingi mingi na RDC yamana ye Satan atela lobi ngai fona détruire RDC sikoyo tokende na parole de Dieu tokena Matthieu ya banzi baninga bana nzambe ba émission na biso ezali très profond bozoka tout intérêt ya kolandaka yango tozali awa pona kofinga motote pona critiquer motote mais ça pona kopanza vérité pona lobby il est superflu ce qui na lobby vérité te 13:24 na kotanga tokobanda na Matthieu 13 verset 24 qu'est nous dit la parole de Dieu parce que référence c'est la Bible c'est la parole de Dieu même l'enseignement ils allaient tirer la parole de Dieu il leur proposa une autre parabole et il dit qui le proposa c'est Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe il poussait et donnait du fruit, livré par eux aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a la livrée? Et il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Pasteur Jémi Mboyo. Nabandi ogoki ko limbola bana nzambe parabole parce que parabole c'est une explication qu'on emploie pour expliquer quelque chose par rapport à Jésus-Christ. Merci Motsai na nzambe nkola pambola yo nzamba pambola bande ko nyonse sika bozolo na biso na ngongo ya Césaire to meme lisusu lilo bana nzambe oyo po ete fungola biso miso pe fungola biso matoi toyoki lisese oyo nkolo alobelaki biso masese mingi kola dai ko pesa pona bato bakwa ko sosolelo ko nini elingi ko bamana kati lisese wana aliki ezalaki na mokolo elanga akendaki kolo na mbuma malamu na kati ndelanga na ye tango bango bazongi na butu enemi aye kolo na mbuma ya mabe tango mbuma wane bandi kokola mbuma malamu bandi kokola basali ya mokolo elanga baki kotala bamoni ke mbuma mibale ezokola na kati ndelanga moko bamoni matiti mabe ezokola na matiti mamu nesika moko nelanga ndi baye kotuna mokolo elanga balobi eske tolonaki kona malamu te na kati nelanga bongo matiti mabe yuti wapi kolelanga pesi bango réponse alobi ezali ne monguna mutaseli kamba linge wana balinga mibana na nzambe na bomoi elanga tozali komona nde mokilo tozana yango enkona malamu tozali komona ezali bana ya royaume de cieux et kona mabe c'est le fils du malin. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur tolingi tokota na kati na bozino poto kwa koyeba nini oyo monguna alona na kati nilanga na mokilo nini oyo monguna aloni na mboka ya Congo nini oyo monguna aloni na kati na église ya Congo et tango bazolo na kona wana bien aimé dans le Seigneur conséquence nango ezali nini ezali babela kufa ezali pati ezali minyoko pe ezali ba pati mikakata ezali kona na biso. Voilà pourquoi toto senga na yo mona na zamira ba moi olanda biso na bokebi nyonso e liloba oyo e komema bofungwa mina kati ya ba moi na yo nganga nzambe tozo continue. Merci pasteur Jérémie Mboyo to balobi monguna mutualoni akai wana monguna ya nani c'est le diable Satan ngana lobaki yao et langana bo jongolo ko ezali ko mokili ndenge Satan sa nzamba sali mokili asali RDC apesi biso bomengo apesi biso ba diamant apesi nyonso les pays les plus riches du monde c'est l'RDC mais ndenge ni biso ba plus riches tous autres se retrouver en dernière position peuple le plus pauvre de la planète c'est l'RDC hein peuple ya Congo et où tu vois bozo bona c'est une contrefaçon ça ne pèse pas hein nani atie bakai nani atie misala ya mabe kati na biso ce sont les occultistes et ça dit Satan tous les gens c'est le royaume des cieux et baby monguna ennemi atie mobulu kati ya mboka Congo kati ya ba congolais
pasi eleki siko lokola pasi ye tokokende wapi na banzi bana Congo bana nzambe baza mayele toluki elongi na nzambe tobi toluka nzambe nzambe ende refuge na biso nzambe ende protection na biso nzambe ende mutaka kosunga biso bible le secours ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident mais ko ute pa ya nzambe mutasali konase yango wana toyi koluka bana nzambe toyi koluka elongi na nzambe tokoluka yango wapi tokoluka ka l'église te église ne ko protéger biso lelo église mais bato to yena po me mabiso pa nzambe batongo banani bonki ba pasteur occultiste des faux pasteurs des faux prophètes des faux hommes de Dieu bato yo Satan mandaté on est ba me mabiso ba l'exception bo nzambe ba me biso ba kete ka biso pa Satan ba ke ko te ka biso pa Lucifer on le tobika to komi ko adorer les sous donc bato komi ko adorer Lucifer na ndenge ya ignorance qui nous a amenés là-bas. Ce sont ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu. Bateau vous avez la toule. Bateau vous avez kumisaka. Bateau toko démontrer par les écritures. Toko démontrer par la parole de Dieu. Misérani à ma bé. N'est-ce pas continuer l'occultisme. Vous continuez d'une façon insensée. Vous avez batté. Yawa liwe komi mingi. Liwe komi pache komi mingi. Toko kende sous la livre à mon canal Nzambe. Exode. Toko tanga Exode. Bana Nzambe bolanda émission oyo ezali très nécessaire biloko nazo tozo pesa to ezali inspiré tozo lokota yango te bozo mona ne tozo manyula ba verset token Exode 20 verset 4 toko bana na 4 toko suka na 5 tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prostreras point devant elle et tu ne me serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui maïs. Na bandi verset au Exode 20 verset 4 à 5 na tiré à mon Bible, na tiré mon livre sous-souté, pasteur Jérémie. Mais quand on a l'imbola bana na Nzambe, idolâtrie na lobi, ba continue sur l'occultisme. Idolâtrie. Yango to continue. To continue ngini. Moi na Nzambe nyoso vanda. Place à Zelanda. Pasteur Jérémie imbola. Merci Mosé na Nzambe. Balingami awa tozoyoka na mokana Exode. Ezali mibeko zomi Nzambe apesa kina Moïse. Po ya kopesa na libota na Israël. Et na kati na makomi oyo bien aimé 4e verset na yango nzamba zo pekiseloko oyo alobi nini okoki koyeba na kosala tu ne feras pas d'autre dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre. Nzamba zo yebisa libota na Nzambe alobi Mose yebisa libota na ngai ke bakoki kosala eke kote pona kokokanisa makambo oyo ezali na Nzambe pe oyo ezali na mokili pe osoki bosali eke ko basali eke ko wana bakoki kofuka malikolo na yango te. Ça veut dire que Nzamba azopekisa yaya ke tosala représentation moko songolo représentation moko songolo bien aimé dans le Seigneur Nzamba azali ko défendre yango et alobi tango bato batako kota na lolenge wana mbala moko batali ko kota na kati ya kosoloka na kuguma mila bikeko or ko losambo ya kuguma mila bikeko Nzamba azopekisa yango balingami. Voilà pourquoi esika tozali ko linga kotalisa libota na Nzambe ndenge bato bakwatisi bato na kati na soloka sans le savoir parce que babandi ko sala sikoyo bikeko ya kokanisa makambo eza na likolo pe oyo eza na se oyo zobala na te oyo Nzambe bamu bapekisaki pe Nzambe pesi mobeko obi koki kofuka maliboso na yango te kofuka maliboso na ekeko ezali abomination liboso na Nzambe. Merci pasteur Jérémie Mboyo na bani bana na Nzambe tolobi ke occultisme koti na kati église ya makasi banani makoti chango des pasteurs occultistes des prophètes occultistes des chantres occultistes peuple na Nzambe za na besoin longi na Nzambe ole bo me ma peuple na Nzambe bo lakse Nzambe ya solo Nzambe ya Abraham Isaac na Jacob boke ko lakse ba Nzambe ya alliance na mino kota. Faites attention. On a sala alliance na Nzambe ya Mutubwe. Nzambe ya Mutubwe. Attention okokota na bonzambe ya kindokisa oyeba. Nzawa Nzambe apekisi. Alobi biloko ya sali to ko fuka mela yango te. Bomoni kanda na Nzambe pona li lelo tozo souffrir. Po tozo mona passe tokende
topesa biloko nini nga bakolakisa moko basymbole tozomona l'église comme basymbole bakomi par exemple église par exemple ya tabernacle bakozwa ndeke tala symbole badesine ndeke batie likolo wana bible elobi symbole bareprésentation biloko ya sali boyi kotia te ndeke nzambe moto asali ye asali na biti mosusu asali te na biti botia wana ndeke namna ozomona kaka azali ndeke me ndeke wana azali na signification makasi na kati occultisme na kati ya science occulte ndeke wana aza na signification makasi na banze église moko ezali etia ndeke likolo mais soki batomboli ndeke na se ya vutu wana biloko batia so toyeki bino kokamba okoki kotia bareprésentation te bandeke ozwi lokola moto azwi église adémissionné l'église de Jésus Christ badesine lumière ozomona eza lumière ya frère lumière eza Jésus Christ te la lumière d'aujourd'hui c'est spirituel eza physique te Jésus Christ ezali lumière spirituelle tala contrefaçon tokei baétoile icône elakisi nini bareprésentation divine tozomona baéglise mosusu bazwi osembwe badesine mutu na ekeko batie l'église bazwi badessin osembwe non des représentations divines ezali défendus baicône bokoki korepresente mutu boye te na banini wana bafoto ozomona na kaka banderole batie nini oyo croisade onini be bazwi photo batie na banderole photo ya mutu c'est faux tala ndenge bazokota bino l'occultisme ndenge bokoti na kisi ça de savoir bokomi ko adorer photo wana bokomi ko adorer ndeke wana oni bakoma kaka Jésus Christ boye Jésus Christ c'est fini pasteur Jérémie balinga mibana na nzambe na bomoyi makambo nyonso oyo bible ezopekisa ntango bato bazosala yango bien aimé eza kobena kana na nzambe na kati ya mokili ezobena kana na nzambe na kati ya mabota mpe ekitisi kana na nzambe makati na kati ya église ok ntango tozomona bareprésentation wana bien aimé liboso na baporte na baéglise bien aimé nzambe azosepela na yango te parce nzambe aza kokondane yango balingami bana na nzambe me mata tango tozoloba na biso tango tozoloba na poko la bien aimé fanda na lolenge ya kokanisa pe komona okomona ke makambo ebele o bible ezopekisa ezosema lelo na kati na église ya Congo alors wapi bonzambe bien aimé tokamati bonzambe toti bonzambe libanda et tokamati solo ka tokoti yango na kati na église voilà pourquoi nzamba zobeta sete na poko la bien aimé et que mabe koti makasi bondo ke koti makasi solo ke koti makasi et longoli bato liboso na longi na nzambe nde satana moto akomi ko renye pona komema bato na kati na kufu. Merci pasteur Jérémie Moyo, Mathieu Lesebele, merci mine aux autres, respectez ma minute. Donc là, dans quatre églises Bilamba. Est-ce que Elamba ezali eloko nini? Et pas Nzambe Elamba me makanini. Mais tout le monde a battu Toge, dans l'église, un homme de différence à Toge, il faut passer, il faut se avouer. L'accent dans la Bible, place il va lobby en go. Des longues robes, robe milai. Batia badessin bakuruze chapeau ya minene tala kabambi ya chapeau tala mulai batie croix na katikati chapeau na soki muto abimé na buto okimo kobanga banzete mususu bato alors que parole de Dieu et défendre wana yo kalisi ba robe wana milai ba chapeau ba bato jona ezali ba moyen oyo ezokotisaka bato l'occultisme soki balati bato joana banina ezali ba biloko ba matière ezokota en direct na Satan vous ne comprenez pas alors Bible lobi que tout se revêtir na molimo mosantu tout a revêti par Saint-Esprit tout a revêti de la bilamba salaka nini qu'est-ce qui apporte les habits nyonso pour influencer bino tant que la personne munene boye alati robe ya pembe alati toje bi oyo mas sainteté et mona na bilamba te la sainteté et mona na marche na yo na misala na yo pasteur Jérémie tango tozana yango bien aimé za tango na bilamba te tango ya bilamba ya baro eseleka toza siko na nouvelle alliance balingami bana na nzambe na bomoi ozomona kaka moto alati elamba na alati ya yeza na signification na yango ozomona babilamba ya mwindo ozomona babilamba ya rouge nyonso elembo nyonso ya couleur nyonso na signification na yango biloko wana bien aimé eza biloko baza kozwa na mboka ya molili e baza komema ngo sikoyo na kati na mokili na bato na bomoi mpona komema libota na nzambe na kati na votuma bien aimé même moto oyo yebi même esika yo sambela tango ozoloba ke nzambe oyo asala alliance na Jérémie oui c'est vrai mais il faut yeba ke Jérémie azosambela nzambe oyo wapi
tango Élisée azoloba où est le Dieu d'Élie parce que Élisée ayebaki que Élie aza na nzambe ya solo moto yo ndimela moto yo sika yo zosambela bien aimé oyo zo ndima alliance na ye est-ce que yebi alliance ya sala ok alliance mosusu bien aimé ezali comme mabato na kati na libebi na kati na kufa na kati na soloka tango mukakoti na alliance na mboka na molili na soloka bato nyonso bakobanda kondimela ye bakokota na liema ya alliance na ye nde siko zomona bato nyonso bakoti na alliance wana okomona na baeglise na bango ka ba membre efungwani bato bakokufa baza koleka na ba sacrifice voilà pourquoi toza ko dénoncer mon frère ma sœur avant qu'on dimela moto avant qu'on kota na alliance ya moto wana il faut ye banzambo ya dimela ndo wapi parce banzambe baza tellement be na sina mokili o merci pasteur Jérémie nous allons respecter sur la tango tous on a ba huile d'onction ba ke na Israël que nous sommes ba huile ba sombi kuna ba yenango o huile d'onction huile onction ezali le spirituel hein tango ba mafuta bible lobi tout est devenu spirituel lelo onction comme pas pour la message spirituel et ça suffisait qui te ba autant la bible était pourquoi vous remettez en cause la parole de Dieu tous on a bougie rouge la carte église on les a bongangate yo ko moni place ba police bougie rouge bazo ko bazo pakolo on vandi mais baza ko initier ba continue occultisme hein ba terme ko ba dadi tala ba continue dadi nini dadi uta wapi e uti na Nigeria ba yena ngwao bible lobi ko benga mutu mususu perte apa papa nzambe wa sala yo mais lelo comme partout dadi tala occultisme boko mi ko adorer mutu kana na nzambe amazo kitana mboka Congo kana na nzambe yango wana ba pasteur oyo ba prophète oyo pourquoi vous okota peuple de l'occultisme oui Matthieu 23 botanga yango pekisi makambo okobenga mutu mususu nzambe te à part père le créateur et puis père spirituel azakate celui qui donne l'esprit c'est Dieu on dit encadreur spirituel nangai lokola Élie azagné Élisée encadreur spirituel c'est qui Élie le prophète encadreur spirituel nani Samuel encadreur spirituel c'est qui Élie le prophète oh papa na ya molimo tala baterne badadi dadi ewuti wapi hein dadi ewuti wapi pasteur Jérémie le bana mama badadi wana talinga mi bana na nzambe na bomoyi eza makambo oyo soki ozangi bonzambe pe obungi pona libela tozoyebisa bino yaya oyo ezali bana ya Biblia te mon frère tozoyebisa oyo ezali bana ya Biblia te ma sœur bien-aimée etango nzambe azopekisa balobi ke tozaka na papa moko tozaka na nkolo moko pe tozaka na molimo moko alors tango olingi komiti ya siko na sika ya papa bongo mokeli na yo ata wapi oti mokeli na sika ni bien-aimé dans le Seigneur ozomona eza biloko moko bato baza kosala mpona koluka kopakola mwa moke mafuta pour ke bapesa mwa coronation moko songolo nzoka na se wana bien-aimé mabe ezosalemi voilà pourquoi toye na poko na lelo byaninga mibana na nzambe na bomoi kotalisa yo ke mabe ekoti na kati na église solo kama ekoti na kati na église ya yaya ndenge tozotambola sikoyo tambola na kati ya bomo na banda kotala sala expérience oyo lukambi si bien aimé okomona ke mbise pola kaliboso na mutu soki mutu ya mbise poli ndi na simanya ngonyo so iko bebisama voilà pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur mutu ese bebi mutu ese eza déjà ya kopola prepare ke mbisi nyonso ebebisama pour que mokolo moko ya yaba boka biso musika na nzambe te ndi tozo beta ke lelo bien aimé dans le Seigneur ke yeba makambo sosola pe zwa bokebi na kati na yango tozo révélation ba voyage astral de culte aux anges voyage astral c'est quoi? La plupart de nos pasteurs, les pasteurs occultistes, ils font ce voyage. Voyage, c'est-à-dire qu'à voyager dans mon lit, à voyager dans d'autres choses. Beaucoup de moto, ou à voyager. Or qu'à bomba dans la chambre, à côté de la chambre, à voyager dans des choses. Des tokolimbo bien na sima, des kiltes aux anges. Au moment où on a kilte, bah ange, babimi, bazo pumba. Ça sont des anges sataniques. Michael Jackson les faisait aussi. Hein? Bazo pour moi, c'est ça les anges sataniques. Si quoi, pasteur Jérémie, tu peux vendre mine na place dédoublement. Place occultisme vandi. Place bondo qui vend la sorcellerie, c'est le dédoublement. Donc ils sont quoi l'inga à cause dédoublé. Occultiste sont à cause dédoublé. Dédoublement ils ont besoin de détruire. Parce que donc ils sont quoi l'inga donc à l'occasion azu pour son ayetala. Azu vrai réatique. Azu apumwe na ndenge ya molili ake kosala makambo dédoublement la kinini yango tozo comme église mingiawa dédoublement la kisi c'est retrouver hein dans des endroits différents na mbala moko c'est-à-dire ngai Pablo nazali dans autre yao nazali naza sur ndako c'est diabolique dédoublement ezali diabolique
En tout cas, Nzambe, bondi ma dédoublement. Parce que quand tu as kindoki, d'une façon inconsciente, bondimi yango. C'est-à-dire, besoin de ma kindoki, bondimi kindoki, quand tu as kindoki. Parce que kindoki, ça a été à tiki, nous autres, à Pumbwe, ce qui n'a mouru, ma ça. Mais, bien sûr, je me dis dédoublement. C'est-à-dire, bondimi bondoki. Bon, continue à faire bondoki. Et puis, naïf Sabino, dédoublement et outil négrine. Dans le monde de l'occultisme, dans le monde des ténèbres, ceux qui m'ont salé bango mingi, à Oumeli, basara double naïe, semblable naïe, bako zoyer, à partir à makila la diable, balalissier, bazokise bapote, basuba makila ba travailler, bazui, basalelier semblable naïe, c'est-à-dire photocopie naïe, a commis deux, c'est-à-dire original dans photocopie, photocopie wana, ne, yango nzoto na wana okine pumbwa koloka kana yango ndebo mona ka bakatier américain bazo bunda betala bazo betaye ko bameme muto azo kufateli wana ezayete le vrai atikali aza utiliser photocopie c'est la même chose bato mona ka dédoublement wana ba pasteur wani manini azo te yabino wana ezayete aza wana te ezali ne photocopie na ye yango zo sanga ba miaka lokuta ezo sanga nini et arrive rappelle ba politicien musu to monaka bato misala mabe apeti ça moi c'est lobby ko fungula la chambre na té mais moi si par erreur akoko ça moi c'est voyager moi c'est abosali ako fungula la chambre à coutier c'est dédoublement c'est-à-dire la plupart des occultistes bato tout bato occultistes o ba melo occultisme ba koma mi balé ba c'est dédoublement o ya photocopie wana yende mutaka na sala makambo yende mutaka loko original atikara parce que je l'ai vu molana dédoublement bien aimé. Nde motomoko azako bonga komi batomi balé nde zo sale mabilelo na mboka oyo bien aimé ezo sale malelo na sena moyo oyo ezo sale malelo mon frère ma sœur nde siko zo mona makambo mabe zo kota na kati na yango alors soki yo yebi bonzambe te ozangi bonzambe na kati ya bomu na yo mbala moko ba kotisi yo na nzela wana ba initié yo na kati na sika wana bien aimé aussi retrouver okomi ko sala makambo ko yeba ko sala te dédoublement ça veut dire ndenge tozote ya sikoyo bien aimé mbala moko ndenge naza kote ya sikoyo ngai mosusu nazana esika nga nazaka kuna na ndako mwati na ngai azomona ngai kuna na ndako nzoka ngai naza na plateau awa makambo wana ezosalema mon frère ma sœur ezosalema se ya force du mal et ce sont des fils ya rébellion ba fils ya mabende bato bakoti na kati na makambo wana ba fils ya sata bakoti na kati na makambo wana bien aimé pona ko détruire libota na nzambe na bomoy yo ozondima makambo zondima bien aimé mais ozoye batina na yango te avant que ondima likambo lindo ondima bien aimé il faut ko yeba batina na yango ce que bien batina na yango te mon frère ma sœur kondima na note parce que mabe koti déjà na kati na l'église na biso ya Congo tozo ko tinga tamba la chose be ça mire kamba dédoublement zali faux c'est diabolique ce que nous avons côté à yoki mangba dédoublement ou déportation na vandi betala na longo na kei na molimo na kei place c'est faux ba profiter gang écriture biblique dédoublement zali diabolique ba pasteur ba terre dédoublement bobi makuna mutakoy ko se dédoubler mutaza moko sikoyo to ko na parole de Dieu likuta likamba dédoublement ngwawa parole de Dieu lobini. Il ne toque na Corinthiens 2 Corinthiens verset 1. 2 Corinthiens 12 verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Ça c'est le frère Paul qui le dit. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Bokanga. Alobi, akoya au moins na vision, na révélation du Seigneur pour loba, hein? Makamu ya monaki. Je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fille dans son corps, je ne sais. Si c'est fille hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fille dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nakoloba awa ke biso bana nzambe. Vous voyez, c'est-à-dire que to kotaka, to monaka, hein? To kotaka na ba chose cassée, to kotaka to spirituellement, to kotaka na beta mususu, to kotaka na beta mususu par révélation. À partir à songe, il y a révélation. Ndeko kota, hein? Paul a kiné comme na 3e ciel là, hein? Paradis, c'est par révélation, hein? Par vision. Donc
benga pour la baké na voyager spirituellement. C'est par vision, par révélation. Ezali bo été na bo Satan. Ezali teke na zaliawa na bimi kuna. Non, c'est par révélation, par vision. Ndeyo kokota, hein? Na kacha bonzambe, na kacha selon mususu, na troisième ciel, na paradis. Parce que Bible obi na avec Jésus que tout est devenu spirituel. Et ça c'est physique. Mais ndenge ni yo, hein? Yo aux zaliawa. Obi masukuna, c'est physique, c'est pas spirituel. Donc, on va profiter de la version T. Parce que tant que tu as na kacha révélation, na kacha songe, azali emporté par l'esprit de Dieu na révélation. Azali emporté dans le corps, oui, même parce que malobo nzamba zoyoka, nine zoyoka, c'est matoi. Matoi c'est quoi? C'est le corps. Yangom de zoyoka. Et puis azoyoka yango a commis la place par esprit, par révélation, par songe, hein? Par révélation, par songe de la commis. A comité na boya vandi, a koti, a évoqué non. Nzambe ne mutamatiti. Nyoso azolo kaona, nyoso bazolo belaye, c'est par révélation. C'est-à-dire mutu ko voyager, hein? Ko voyager c'est-à-dire ko kota na échelon mususu, ko mata, ko kota na niveau mususu par révélation, on a katia songe, c'est ça par vision. Na boyete na ko zoya pete mbongo, ateki mboka. Mutu abotami awate, pour ça la attestation de naissance. On a besoin de mboka te. Ba tuzo na zo ba passeport na biso. Bakomi ko voya ba yeka kawa ba no passeport ba voya ba tata na yo ba koko na yo mais koko étranger na boyebi mais un étranger il a le passeport congolais il voyage il utilise ça il y a même ba transaction monétaire il voit la Chine continue la dollar na western union et zo le kasuite biso congolais suspendu pourquoi tozo fungola biso te ntamba pesi biso bomengo apesi biso richesse biso moto ba ko utiliser bomengo wana to ba ko garder yango congolais teka mboka na likona ni basi ba congolais facile. La plupart des bateaux qui ont été congolais. Ok, l'Angola, au moins, nous avons compliqué la frontière. Or, quand ça, nous avons dit que Congolais sont compliqués. Ok, na Braza, Kakabango, Congolais, c'est Kakamunga Congolais. Mais si vous voulez, vous avez un déngouana. Nous avons besoin de candidater. À ce qu'ils sont Mengo, Moga Congo Badiama, Banini, mais biso peuple, Mzala, le peuple de rien du monde. Dans l'Andaga, je vois documentaire, dans France 24. Et ça, Mawa, biso Moussa Zoba. Bah, payer les bénéficier. Bah, payer limitrophes du Congo. Bah, nous, il va richesse à Congo. Nous n'en profitons pas. Bisous de la pauvre, bah, payer limitrophes la bisotala. Bah, mati. L'icolo est bloqué. Il y a Congo. Mais, Congolais, battez la bombe, Mengolo, richesse de ma pétion. Tu es riche. Oui. Richesse, ça y servir de nini. Tu as beaucoup de la boîte. Tu as connu comme boîte. Congolais vont souffrir boîte. Attends, pas Golia. N'a pas beaucoup de choses, les cas. Makamia Golia. Makambi ya transport, makambi ya traitement. Biso na ba biblio makambo baninga maleka, biso kakayin. Ba pesio mabele eza fertile. Okolo na bilanga te pour ba pasteur. Na tout yo pasteur de Dieu au sala ka wapi. Au sala ka na biro nini? Métier na yo nini? Pasteur na kisa batondenge ya kolona bilanga. La kisa bozwa etandie bele kuna na ba maluku. Boko na bilanga. Bino tu bo woleli kaka centre ville kaka poto ka Canada pasteur Jérémie. Nzambe na bomo ya sunga bien aimé nkola sunga balinga mibana na nzambe na bomo ozomona ta nkola zoloba ke mokole langalona ki matiti malamu me monguna ye kolona makamu mabe ozomona makamu nyuso zosalema lelo bien aimé eza na kati na mboka na biso eza na mabota eza na kati na église monguna ne montakoti sinkona ya mabe bakoti si solo kana kati na libota bakoti si solo kana kati na société en solo ke koti na kati na église bana na nzambe na bomo elongoli biso liboso na présence na yawe nzambe voilà pourquoi na pourquoi la bien aimé kelele tali ko beta ezali pour ke bana na nzambe na bomoi o bakoti na kati na makambo na bobimisa makona bino na kati ya soloka nzambe na bomoi akoleka na kosunga pe ko yamba bino soki passe contribution beaucoup accusé motiviso bazoba congolais animaka nyonso c'est un peuple facile à manipuler animaka na nyonso il suffit que tu la bière na yiwana otile mwasi otile nyonso abosani nyonso bible lobi na Isaïe 19 passage Isaïe 19 oui Isaïe chapitre 1 verset 19 Isaïe chapitre 1 verset 19 bible lobi so vous docile on peut bénéficier de la bonne production à pays. Ce qui biso les autres ont bénéficié dans le Congo congolais parce que na mengo nzamba pesa biso za Congo parce que tous sans embêter on est golanda bat bon mon occultisme n'est détruire biso yango moto zo mona passe na yo pesa mbote mingi na ba balanda biso na pesi madame na ngambote Jaël Mango na pesi Marcel na kuna pesa na musika mbote na pesi le bébé Samuel le bébé Ken na pesi Jean-Marc na pesi Frémi Kambote Diallo mbote na pesi ba reste fidèle no mbote parce tu pesi directeur de Montiri
topesi papa Jacques Wanenga topesi Moronza Membote pasteur je pesa mbote nzamba pambola bande konyoso oyo bandimela Yesu Masia mokozi mobikisi na bango bolandi biso na ngongo ya 16h bien aimé conclusion na ngeza na Josué chapitre 24 verset 23 tanga yango na ndako na yo kola pambola mama bana na ngai mama Janine nzamba pambola ba patenyo so nouvelle alliance parti osika bozola na biso bulamu na nkolo nzambe tali kona bamu na bino nzamba pambola mama fils na kinkole ngolu na nkolo nzambe batela biso keba bien aimé dans le Seigneur nsolo ka des ezali mabe des sekoti mais yo koti na kati ya mabe longola banzambe bapa ya na kati ya bomu na yo pour que mokolo mokonkola ayamba yo mpe omona mboka na tata tozongela nzambe soki tolingi tolia bomengo nzambe apesa biso totia ordre. Dieu n'est pas dit de désordre. Place désordre ezali nzambe azalaka te. Place division ezali nzambe azalaka te. Tozala ini ba congolais tolongola désordre tofungola miso te ba koprote bomona ngane ba Israël ba protéger mboka na bango te hein so ngo mekaka moke basala yo ngala kendaki na Dubai awa natalaki mais na Dubai na immigration soko za étranger ko travailler wana te soko za nationalité du tête ko tia wana te ba ko ba check bana na mboka ba kolomboka wana parce qu'il ne peut pas être corrompu. L'infiltration de Kimingi na kati mboka Congo on ne sait pas nani azoteka nani azobomisi yango to suki wana bomengo nzamba pesa biso soki tongi lia yango tozala mayele totika ba magie totika kolanda banzamba loputa oyo ba pasteur ba elibiso na fini pasteur mokote na lobité j'ai dénoncé merci nzamba pambola bino amen. Très bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise 7h. Retrouvez Constance Mananga. Ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano